congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Linda Like, tournayo eza tournayo. Ngouli, la grande dame. Oezoleka na lopango bavoisin itali nani. Linda Like. Bakalinga besuni baita to bato kiso yanga nini. Obolingo nange comme sujet dissertation toute la nation. Ozabele va promotion nini centre nini boloba na yeba. Safeteli na lopango Linda Like, baleki bozipa miso. Azolia oya yeme, que la caravane passe. Linda Like, Linda Like. Jolando. Fimo bien suina mo kongo na Italie senkolo na héberger. Tozolia biso tuna table moto na moto talo ya esani. Moto yanzala kabaka jamais bilei na moto ya si atonde. Jomunga. Tozape na régime alimentaire mon côté poto kabola moko na zanango. Safeteli na zeta kolo bango, beleki mozipa miso. Arrangement politique nandimi kasi arrangement bolingo na kondima jamais. Nanzela koki olokota mbongo kasi jamais okoki olokota bolingo. On dira mais ce n'est pas volinga vraiment la jitu na defelo kwa moto te. Safeteli na zeta kolo bango, beleki mozipa miso. Nazolia oya ngaine, que la caravane passe. Linda Like, Linda Like. Like ya mama, somia papa. Bozela na bino te, na bolingo nanga remanyema eza te. Bozoleki santanga bafungola miso boluka mpe ya bino. Nzambe apesa moto nyonso tu pouvoir akoluka oyo aye bolingo. Ozala mobola to moto ya mbongo, moto na shwa na ye. Safeteli na zeta kolo bango, beleki bozita miso. Nga nazolia oyo ya ngai me, que la caravane passe. Moto na terrain na oya yenganga. Kombo Linda na mino kwa bato sans effet nzamba pona ye. Mike Mosisi, Chantal Loemba, Nene Gonsalves, Claude Maluma, Willy Moucheni. Chéri nanga vali brebis, na mokola vali bergère. Nyonso na kosa na nzoto na vraiment etali nani. Chéri nanga zali brebis, na mokola zali berger. Nyonso na kosa na nzoto na vraiment etali nani. Chéri nanga taleli, ai moto akota te. Azune fimbo mokolo na yo son berger. Chéri nanga tangangi, ai moto aloba rien. Azune fimbo mokolo na yo Linda Like. Riska Nzana, Abiba Coiffure, Vicky Jenny. Chéri nanga mo etonda vitamine, na moko mo melimiliki. Comme tu te lances chéri nanga, comme il a ici la toi ikauka ya bino nini. Chéri nanga ngomba vitamine, na moko mo melimiliki. Antitania sana comme il a ici la toi ikauka ya bino nini. Yuriki ate sili, non, na moto aloba rien. Mamene mona mokolo na yo mera Barbara. Yuriki ate sili, na moto atuna te. Mamela mona mokolo na ngo Linda Like. Bienvenue Wawa, Frankie Mukende, Deo Kuso. Chéri nanga zali meme, na moko mo lei meme. Nana lokolo michopoto misuni ya bino nini. Chéri nanga zali meme, na moko mo lei meme. Nana lokolo michopoto misuni ya bino nini. Chéri nanga taleli, moto atuna te. Babetie na mokolo na ye son proprio. Chéri nanga gangi, moto aloba rien. Babetie na mokolo na ye oyo alinga. Linda Like, Bijongwama, Valérie Makali, Richard Kabala. Chéri nanga zali mbabola, na mokolo vali konie. Somo nyonso na kotia na moto na ye etali nani. Chéri nanga zali mbabola, na mokolo nazali konie. Chaleur nyonso na kotia na motema na ye etali nani. Bataleli, moto aloba rien. Babetie na mokolo na ye son amour. Linda Like. Henriette Ouamou, Coco Chomba. Bec Rouge, Bec Rouge, Bec Rouge, Bec Rouge. Votre nouvelle émission Bec Rouge. Une émission de correction
une émission de modèle. Bic Rouge sur congoyassika.com. Bic Rouge, émission 001 na kati ya Scandinavie, na mboka ya Stockholm, capitale ya Scandinavie. Toi na Suède. De ça qui vient que Moussala et Bandi, Maurice Premier, la Scandinavie na tournée, Touti, Norvège, Scandinavie na Suède, Tobeta Finlande, Danemark, Islande, Finlande, et puis Tokiti na Basse, Tokangi ba Japon, Tokangi ba Australie, et puis Tokiti na Mboka Obama. Alors Bic Rouge, émission ya diaspora. Tobongisa makama malamu, tobwaka ya mabe. Bic Rouge et ko corriger. Bic Rouge et ko finga te, ezo ko corriger na kati ya sagesse. Mwana tambola malamu, keba o tambola mabe. Poto lukaki yangoyo. Mais pourquoi ozo lela? Pourquoi ozo tepela? Mboka yangoyo poto lukaki intégration. Bic Rouge, il faut qu'on y ait vivre respect na Nicolo. Bic Rouge kende kelasi. Bic Rouge sala mosala mutu esala. Osunga bande ko na Congo. Poto lukaki yangoyo Bic Rouge ko corriger et ko la musa. Ba o nyusu balalaki et ko songsa na nzela ba o bazo tambola mabe. Yo journaliste Bic Rouge ye tambola lo sembo respect na mosala na déontologie ya mosala na yo. Pasteur tosami beko ya Nzambe. Bic Rouge et kolanda yo. Bic Rouge na kati ya Scandinavie, première émission 00 awa na Suède. Toza koyamba Bic Rouge, celle oyo auti ko corriger situation. Makambo na esalema te na kati ya Scandinavie, une congolaise auto fongola entreprise na culturelle na oyo etali makambo ya culture ya musique oyo etali makambo ya kolia ko partager culture congolaise, celle qu'on appelle la grande dame Nguli Etage Asuka. Toza koyamba ye grande dame Etage Asuka aza kokweya. Toza expliquer Bic Rouge pona koloba ke ba o ba confirmer na kati ya mboka oyo, petite sœur a confirmer na kati ya mboka oyo. Nguli la grande dame, la voici, la belle femme, la mignonne à Nguli, celle qui a fait la fierté de la République démocratique du Congo. Na kati ya mboka oyo na loba ki les jaloux vont maigrir. Congolais motema mabe, il faut changer. Bic Rouge il faut changer. Nguli yo et c'est quoi travail yamba yo na plateau émission 001 Bic Rouge. Tokenda ki chez yo to moni musala, to moni DJ Zoa, to moni de ko se pelisa bato na culture congolaise na bile ya kolia. To moni business na yo. To tamboli toni ba information ba confirmer. Et puis to landio na caméra na grande ville. Ndenge ozali ko tambola za ba contact. To la kisi yango na misala bokomo na yango. Et c'est venu dans un rapport avec Maurice Premier. Et c'est ma makasi quand ndenge ezalaka. Oyo bakande ini tamba benga yo Nguli la grande dame partout awa na kati pona musala kitoko salaka. Et c'est venu dans un nango. Eza makasi en plus eza comme moko que ti na zo pesa mona eka. Alors on va confirmer Congo wana. Dès qu'on confirme Nguli la grande dame, moi si a titre le gouverneur. Azo gouverner bamboka oyo, o tete bebenga Maurice Premier a ko corriger la Bic Rouge. Nguli histoire ya bar na yo, histoire de benga mo barté parce que ça retrouvaille de la diaspora, mboka ba stress, mboka malili, ils ont chauffé Scandinavie. Ozomona ndenge nini saison le kanenge nini parce que tozalaki bokolanda bilili bana mai bazobina malewa bazobina fali pour na kati ya bamboka o fali ndenge na bisa ko tozoya travailler na fondation avec Congo ya Sika et fondation Vision Selsa Congo mwana malamu côté au cartonné. Alors Bic Rouge ndenge nini la grande dame soirée za kilobi bato qui prêt à craquer tozomona ozo servir bato avec humilité malgré Combo et Kenda, malgré au 25 Makambu, mais aux autres qu'on servir bateau. Tant aux autres servir aux Ghanais. Et ça a marqué ma casse. Et ça, tout le monde, il a un peu de ça. Et tant on a moni que non, on va faire sur place. Donc, il faut accueillir les Kitoko. On a
donc on a beaucoup bandeko oyo bavandi na kati ya Stockholm na Suède bao baza pembeni na ba Finlande na ba Norvège place ezaka kaka moko na kati ya mamboka oyo nganda Weber yango nde clôturer masolo ezaka kaka nganda te mais eza place akokuta na culturel baéchange culturel oyo bapesa mikanda baautorize na kati ya mboka oyo la seule grande dame azosala mosala na ye. Alors badifficulté nozalaka na mosala wana parce que yebika biso bato bana mboka mwa baincompréhension mais ezosaka kotenir badifficulté nozalaka nango. Bon, nakoyeba une chose que omoni eloko nyonso tota mosala mosala te soki badifficulté eza te moya avance eza te donc nakoki banda kotanga te badifficulté po eza ebele oyo nakutana nango mais na ndenge oyo ngai nayebi mosala na ngai ndenge efeleka ndenge place na ngai efe ezala vraiment reconnue donc nasalaka nyonso tout donc eloko moko te ekakoshinga donc natiaka énergie na ngai vraiment 100%. Avec koseka wana bamatama okokitsa mwa baservice bakosepela na yo mwa basentime ezala ndenge nini? Esalaka bien naza motu moko deja nazaka eseka na DJ na yo azoningisa DJ na yo zwa sepelisa bana zwa oyo akoningisa na kati ya soirée Yulebourg africain Yulebourg bongo oyo baivoirien babengisi Maurice Premier batanzanien baburundais babengisi Maurice Premier yaka kosimba masolo avec ba DJ ya baivoirien baartiste baivoirien batanzanien baburundais ekozala très mystique les 14 mpe balobi ke ngulu ifa azala wana tokolobela ngo nsima po abengi yo obengi nanu korépondre lobi olingi otala babudget mpe ozovoyage. Alors étage ya suka tv yango oyo oyo eza Congo ya sika le patron de Congo ya sika Maurice Premier est là sentiment nini ozalaki mpo obengisi ngo ofutelinga billet na yawa ya avion sentiment nini ozalaki nango ntango omonaki Maurice Premier na tournage na kati ya Weber? Bon, sentiment ezalaki parce que moni déjà ya émission tosalaki ya liboso ndenge elekaki kitoko makasi eloko déjà na kati ya vibe ndenge ezalaki babengi partout mais nalobi aza occupé mbali na ye te responsable monsieur le gouverneur Titi je te salue un responsable calme. Bon ti même na Canada omona bamaleki bazobenga donc ezaki réussite donc obengi so na esika oyo naomona kende eza chance nde nayebi soki dernièrement ke chance mpona ngai travail parce que babi totofungula bakontination tosengeli yango donc avec le temps bana koya na yo donc s'il s'agit ke okita ata même jour ofokita. Ok. Alors vraiment to remercie mingi tokomisi mingi mpo oyabi biso pepele makambo so eleki bien. Alors bandeko avant tozonga na studio na biso totala image oyo ya nganda Weber ndenge ni masolo ezoleka ndenge bato bazolia taba na kwanga ya bakongo koma bakoto oyo nyonso wana ezali na cadre ya culture ntango moto asali nanu mosala otoki ozwi mbongo obongisi mamandako nsima oye kotala makambo ya oyo akotali kosepelisa nzoto epuis bastress elongwa mpo stress mpe ebomaka. Alors totala ndenge nini bana Congo bana diaspora ya kati ya Stockholm basepelaki. Alors le réalisateur Eric Photo derrière la caméra wakela biso image. Bamba la slope de relation publique, l'homme sans frontières, Maurice Premier, Presse Monzale, Papi Motelo, charismatique et toujours. Tu as le temps, papa dit soirée, Suidi Nebank, maman Jackie Bimba, papa Ali le code de Bimba.
Botelo, Papi Botelo, Papi Botelo, Antonica, uma peça pra. C'est l'homme de relations publiques, l'homme sans frontières. George Bambalance, l'homme de relations publiques, l'homme sans frontières. Ouais. Maurice Premier. Maurice Premier. Les personnes vont s'aller. Ouais. Mais madame, on finit de se faire la vie. Je vais les jeunes, je suis une banque. Papi, Botelo. Directeur de plateau, je ne peux pas continuer cette émission sans pour autant remercier celui qu'on appelle le grand Katangé Louis Moulassi. Le grand Katangé a suivi ma solo Nakati à Norvège. Et je passe de l'autre côté pour dire que les rescapés Redo. Alors, Blaise Alingi, Café Noir de Norvège, pour Oliaye, il faut tirer Miliki. Alors, Ngouli, la grande dame, tout ça, on a plateau d'Abisso. Que ça, Abisso programme, il y a Nganda, il y a retrouvailles culturelles, où est allé diaspora francophone, même anglophone, et les gars, Nini, Olingi Nini, là va venir, va projet, et tout ce qui est à Congo, et que ça n'a Nini, pour pas la maille, va s'en faire, il y a Maïlio, ma beaucoup pour les tout ce qui est au micro, baissez là-bas. Bon, pour les chaque vendredi, projet Zali qui est comme vendredi samedi, les Zali à l'avenir et qui est le bien la place de ça pour le moment. Il faut que moi place à mener parce que déjà tu vas comme le belé, comme le belé après tu cinq à quel moment c'est ça les associations menées. Les plus proches encore la grande ville. Oui, donc le projet dans Rwanda. Bon, on a décembre on a ce qui est ça. Na kozonga nanga makambo ebele pour changer kando lobaki toza na ma ba contact mosusu tokoleka na tende na Kinshasa pesa moi sangonga na Viber toujours ndenge ezali et bon c'est ça c'est ça ouais. Alors c'est ça nayebi kolobaka mingi te olobaka na baction la grande dame balobi bidon ou bien
fi oyo ezaka na mai eninganaka te soki qui va kelele donc eza rien eza zéro. Alors les jaloux vont maigrir. Maurice Premier est là pour na biki rouge pour ça la makambo bolingo pour l'intérêt à Congo. De que Congo il y avait beaucoup de morts, la guerre est aussi là. Espoir ezali makambo kobonga na toujours de l'espoir. Alors pour na Congo on est ensemble, espoir ezali na Congo. Alors aux autres tenté parce que c'est là yo to la dire Rolanda parce que na musala mais parce que benga déjà dans ce cas que oh tika biso benga biso boka biso m'appelle biso za Congo si ka to tika la temps na invité na biso s'exprimer to tika lio micro au pesa mbota ba oya yo au benga sa ba oya yo pour quelques minutes avant que na clôturer bandeko bolanda moi ce qui toko oyo d'abord pesa merci mingi. D'abord, on a un colo Masoro Maurice Premier, il est déjà à la carte. Sans yo, vraiment, rouler la grande. Hein, méchant sur les vanités. Et en plus, nous avons profité qu'on peut s'embaucher dans la bâtiment surtout, et surtout, bien vraiment, au Boyat qui, dernièrement, dans Ganava, le vendredi. Et ça, c'est un macasse. Merci, merci, merci à trop. Donc, bien, il faut à la caca. Pour bien, on est au tombeau, les locaux, les locaux, on a biso. Hein, on y a qu'on vend dans la banda, on est dans le bagamet, fois. Oye, to lekisi na biso tano on a ouvert la bino ici super samedi depuis à partir de 15h. Mais na zota la nanu na royal ici sur na programme na bien. Merci makasi na DJ na biso, DJ Juan, DJ na biso azo binisa, DJ na biso ya Bogar, DJ na biso o azo sala vraiment que non, c'est comme meninga na yo déjà zo vibrer. Et on a lobby donc vous savez fait pour la lisusu donc pour déjà j'ai confiance. Nazalaki na DJ, Nazalaka na ba DJ, mi balé, toloba. Les meilleurs de Scandinavie, Chico de Ferry. Hein? Yo vraiment il faut visiter Vibe Siko pour quelque part vraiment yo peut faut zala kaka. Na repé ça merci Susu, na mobile nanga na soutien yo surtout azo pesa nga vraiment. Hein? Tu es là. Ma copine Landrine Senga. Hein? Molongani ya Chico de Ferry, yo déjà talaka. Il faut y avoir vraiment Ganava, il a besoin de bien belé pour y avoir tous ensemble. Hein? Lydia la douce, comme d'hab, ma salée belé, ma bisou belé. Hein? Ma copine de tous les temps, de tous les jours, yo yebi. Hein? Fidéline locale na bossa na kiyo dernièrement mais na zongi lisusu do yebi place to outil donc na peso ba félicitations na yo na bébé na sika ba féliciter belé tozo ya kalaté semi kinanga Élysée ba mbote ya trop bisous na bébé Christeli na mon nom trésor soki nazo bossa na bino ezate que non nazo bossa na pona lingi ko mais eza ba kombe za tellement belé. Et on a les lois pessinga temps qu'on a payé ça va tenir surtout en beauté hein qui j'ai yo yebi to ba ki rendez-vous vendredi prochain donc tout le monde na to kuta hein je rentre na Titanic yo zawana donc yo tala kayom to simbi ce qui la grande lelo donc yo to simbi na vibe donc il faut ça toujours bon na on peut se soumercier sous na baseme qui nanga ba bof nanga ba Bogar merci Antonio na katerebu yene gouverneur yerebu siko donc ba merci à trop na soutien na bino ba gros bisous na linga bino mingi hein et la kata king Yves hein na pesio ba bisous à trop malgré vendredi na mona ki yote mais yo faut zalaka papa les kabana donc nazo ozo manquer faut zala. Donc merci na batunyo surtout vraiment ba sœur nous surtout ba soutenir ba o nous surtout ba yaki donc esengoza makasi donc ce bino bozo soutenir nga donc il na okende na musala nga liboso merci ndenge bouti kolanda to tika micro pour na moto s'exprimer parce que ça li biki rouge ya kana pour la corriger ko changer ba bilo kamabe ko tia malamu. Alors merci la grande dame pour avoir accepté que les cannabis rouge peut faire la promotion parce qu'ils appellent site internet il y a promotion à Biloka bien
Alors, PCL, on va dire qu'on va bien ici, la satellite. Vous finissez couille. Ah, petite sœur propre. D'abord, ça n'est qu'au thé. Et ça, que fait la PC, moi, micro, à l'obamquier. Mais, yo, yebi. Donc, yo déjà, aux alaka déjà. Alors, bisous à trop, il faut aux alaka sous. Ma copine est sous des bijoux qui y a. Maman a un bébé exaucé. Yo, on a proposé ça, non, jamais. Aux awana déjà, vraiment, qui tourne ma cassie. Et Yvette Balele, moi ça papi Balele. Dis déjà biki toko wapi, hein? Donc il y a déjà vraiment aux aliwana, aux alakina yo, na yebi que vendredi peut aux alali sous. Donc papi paye il faut zalaka wala papi Balele donc tala. Il faut zalaka. Accompagner maman et ça là c'est bon. Merci à vous. Merci vraiment donc tu regardes les sous la invitation sous donc la réalisation de ça là. Et puis tu es fier pour Bana. On ne se pas na Norvège, dans le week-end, les jours de travail, il faut ça dans Moussala. Pour Moussala, il faut ça la Kéozala. Prince Azabeka Moko, Prince Munzale. Il y a déjà fait ça là-bas. Vraiment, merci la grande dame. Ciao, ciao. Merci. On va se retrouver. Tout le monde en a fait à cause que Moussala. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, bana King, bana Scandinavie, bana Congo, bana diaspora, partout vous allez. Votre humble serviteur Maurice Premier a reconfirmé dans ma ville. Azali, vous êtes prêtre, vous êtes la commissaire Malamu. Net nakati ya mboka oyo, toza na moko karabengi le patron Maurice. Le patron Maurice a fait sa camisala. Le patron Maurice a créé une entreprise, engagé na bana mboka. Mboka oyo ils ont besoin de bateau, ils ont des ressources. Mboka oyo ils ont besoin de bateau, ils ont mayele comme bateau là, papi, papi Abedi, fondation papi Abedi les champions. Mboka oyo ils ont besoin de bateau là, papi. Mboka oyo na kati ya Norvège, na kati ya Suède, ils ont besoin de bateau là, David. David Issa, moi nazi na kati ya mboka oyo, papi Issa. Mboka oyo ils ont besoin de bateau là, Joël, la nouvelle génération, Joël Colomoni, grâce à Colomoni. Mboka oyo ils ont besoin de merveille. Mboka oyo ils ont besoin de l'intégration. Il y a pas Christelle, il y a grâce à Redo. Moi na oyo le pote tout na monoko. Mboka oyo ils ont besoin de intégration. Tanga kelasi, biki rouge et pour na corriger, makamno se koya. La mouka place aux ali, la mouka. Alors, Biki Rouge, alors merci. Nous avons la séquence première édition pour notre belle femme, fille, moi c'est l'Angouli, la grande dame. Alors, tu peux clôturer ma solo pour notre Kolobake. Jonas Fedo, place aux ali, na bachi, mbote na yo. Tu peux aussi compléter en Australie, l'homme le plus sérieux du monde. Un homme d'affaires, Claude Bokouda, le pétrolier, Nakatiaba, USA, Kitoko, Joski Kitoko, le financier, le Congolais qui travaille dans la Banque mondiale. Alors, tu peux se soumettre, Oyo, Sala Kitoko, collaborateur, comme le réalisateur Dri Kombaki, même Likolo, Kelly Makenda, les nouveaux journalistes les plus beaux. Kelly n'a confirmé na kati ya Congo ya sika aussi mi masolo kuna na Paris au kolelisa bango tout ça un petit polémique to boyi kolo mabe merci na Nzambe pour la éducation malamu. Alors toujours confirmer les sous Oslo debout Oslo bana Oslo votre humble serviteur est là motema na ngai mama mabondeli Anna Kibamba merci na nyonso zo sala pona libota la pesi sous mbote na belle fille Nangai Noéla, grâce à Dorcas, de l'autre côté, Tozo Sambela, pour moi la biso Aristote. Alors Nzambe a Kosungaye. Alors tout ça jusqu'au bon de la licence pour être oh nous bazala nzela mabe batika mabe. Journalisme mais a voyouté, mais allez la façon pour attirer, puis façon pour passer un message na biso. Maurice Premier avec Eric, l'homme le plus recherché, l'homme qui cherche les images et les images lui cherchent. Eric Photo, na kutie ba photo le kokomo na e avant de ma solo, ba image de ça na maboko na e. Alors merci mingi na ba oyo nyoso ba zoom occasion Rolanda biso à travers ces vidéos ba oyo to bengi ba kombote boli biso Zadio Kongolo. Zadio Kongolo.
oyo yango wana nenda posa le grand producteur Félix Moutamba, le grand producteur mobali ya Marie Godila, Maman Godé Zolanda na Olesoun, la femme sage. Bah journaliste na biso ya Katia Bakoto ba confirmer Liliane lettre MM. Stéphanie Miselala Bobobola. Masole telemi Bakoto yo. Alors to romo sanate Rihanna. Oh, si même pas j'aime l'image HD, nous tout le combat HD, bah faux, le vrai j'aime l'image. Si Mariana Moussa les télémis parce que Tozoya. Merci Mingi, tout ceux qui awa pour l'andabis le deuxième numéro, na Katia Oslo, Toutis Locom, Masole Vandi, Tozoleka. Alors pour 10 minutes, le réalisateur Eric Photo, Toleka.